Moyindo Telema. Vie eza kaka moko ba chance ebele. Pamela's Lifestyle. Welcome back to my channel, Pamela's Lifestyle. Merci nande mbozongi lisusu na chaîne nanga Pamela's Lifestyle. Mbote na bino nyonso. Lelo na ye nakoswa na bino mwa sujet moko sérieux. Po toza na temps moko très sérieux na mokili. Biso nyonso tozomona nde makambo ezokende. Surtout po na biso bato moyindo. Tozobunda na kaka kutu sikoyo nano na corona kutano esili te, corona eza nano partout okosoma sola corona te, mais bato bazoponi kaka kokufa. Mais on dirait que corona so tala na ba info, on dirait corona azo exister lisusu te. Nzokani azane pe kaka wana. Na sur biso nyonso partout mokili ska toza ki info, totala ki video na ndenge babomaki George Floyd na Amérique et pas ba policier. Eza likambo penda etusha biso bayindo nyonso, kaka biso bayindo te bato mingi pende tusha bango elas na ke toza na mokili awa bato mingi balingi na bango penda biso te. Siko pona nini tomituna, pona nini mutu moyindo ana mokili bato balingi bango te, pona nini ana mokili biso bato moyindo tozo sufra ka makasi boiti na mokolo ya lelo. Tokoki kosala nini po to changer ndenge bato bazomona biso na mokili po tozwa bapesa biso respect o toza na droit nango ya kozala mokili oyo ngonga nango j'espère ekoki. Namoni penda lelo ngonga nango penda ekoki pona zwa tananga na mekoswa na bandeko na biso nyonso partout sika boza o boyokaka mangala. Tokomi na temps moko très sérieux. Na si bino nyonso kotala déjà ba video ndenge ezoleka partout na ba Facebook na ba réseaux sociaux ndenge tokomi na temps moko ke ekomi kolakisa na réalité ne biso bato moyindo bato balingi na bango mpenza biso te na mokili bato poso mosusu ke o baza mundu ndenge mona biso partout du monde tobaye ezala na Amérique, na Europe, na Asie, na Afrique, partout na monde ezaka biso bato moyindo o tozo sufaka. Pona nini na mokili ya lelo so tokondi kotala kaka ezaka biso bato moyindo tozo sufra na mokili. Pona nini tomituna na biso mo question wana. Ato to link changement na mokili baosala biso mabe oui, mais tomizonga na pa na biso mo bato moyindo po to comprendre pona nini ba race mosusu na mokili bazo respectera biso mokie boye baosa biso kutu na se koleka bambwa. Alors biso toza pe kaka bato. Pona pesa réponse na question nanga moko, ponga mo pe na mivandaki na mitunaki question oyo na lobi non, eza parce que biso mo bat moyindo malgré to komi na temps oyo ke toza na info nyonso, toza na access nyonso ya kozwa info ya vraie histoire na biso bat moyindo, toza biso ka misu ya kolala, tozo fungola misu kaka te. Matoi pe eza pe kaka na no boucher, to linga pe na koyoka te. Soki yo moni poza mutu moko na bango wana o matoi nous allons boucher na miso na kolala na ndimite ke video na osala sikoyo eza pona yo peut-être pe eza pona yo ekoki po kola mosa on sait jamais ngana ye ande ko sona bandeko nanga o déjà ba comprendre que na temps o to komi ke eza temps mo lisusu ya ko vanda calme te komi temps ya ko changer changement wana po banda pona biso bato moyindo ebandi epana biso moko mutu moyindo ebandi epana biso moko non liboso individuel après collectif pour tous à l'ensemble koko nanga expliquera nga ke so moni nzeta kombo so tiche nango moko o buka ngo facile mais soit nzeta kombo bo sanction ngo nyos ensemble tout à la so ko buka na o ko buka ngo sustain donc on est là c'est que force na biso bato ke so biso to sangani ensemble biso bato moyindo tozana pouvoir moma kasi ana mokili et yango wana pe sikoyo nde bamindele surtout bazobangela yango wana po système mokili na partout na mokili ezandi na maboko ya mindele na bachina pazo mekara pe ko zwa pe pouvoir na bango tala lende bako na Afrique partout mais biso ngo bakolomboka tozo ko avancer te na kata mboka biso ko avancer te même biso libanda comme ba diaspora to ko apena ko avancer collectif te na niveau moko to ba ke non biso bato moyindo pe to sa makambo minene alors to sala pe makambo minene na mokili bobo sana wana te biloko ebele ana mokili eza bato moyindo babandali boso ko créer yango mwinda kutu ya pamba bato mi bayibi yango te meza pe kaka moto moyindo
bato mwini bato créer biloko moko ebele mpona biso bato mokili lelo tokoprofite nango. Mais tellement mundele alingaka koyiba biloko amitia moko liboso na biso pe bato yindo toboya biso ka bakomika c'est bon ezalaki yanga te nasa suna yibinga kaya na yebaki te mais eza ide na ngai raté. KFC par exemple, bobi ke KFC wana esika bato balinga kolia soso wana, bobi ke ezalaki colonel wana te tabine ezalaki soso wana ezalaki moto moyindo. Napesaka ba exemple mwa mike na mpo eza yango te na ye poso wana bino lelo ebandi na biso moko nano bato moyindo po to changer. Eza pepe ke gouvernement na biso ko na Congo bata politique, non, biso moko bana mboka ata toza ba diaspora mais auto yebi ke to buta, il faut ça l'effort que biso moko nde to changer pona biso moko na pona bandeko na biso pe na mboka na biso. Bandeko na biso pe na mboka pe kuna na nyoso ta mukie oza nango yo moko faut ça l'effort na ok o luka ko changer, o changer vie na yo e bandeki bosi na ko changer mental na yo. Soki mental na yo okoki ko changer ngo te o ba continuer kaka ko sala kaka ba même tour bando saka na siècle kaka boy po o ebina likamo ya sikate o tangi na likamo ya sikate o ko pesa yo idée mo ya bien que o changer vie na yo ozana na position wana te. Donc eseni ke biso bato moyindo tozwa temps penza temps na biso moko ya koyeba kozwa knowledge na français kozwa mayele na linga kozwa mayele ya makambu oyo mayele nango déjà epanza nango déjà partout na internet. Pona yebi bino mingi bandeko nanga na Congo utiliser par exemple internet bien te beaucoup kaka Facebook, YouTube, WhatsApp, mais Google wana basala ngo pona nini? Google wana ezana pourquoi bo mekata mo robeta mo elkamo moto question mo moki otala ndenge ba info ebele ekobina pona yo et sunga yo pour changer moi mentalité et pour pesa pe moi idée et ça là on a action pour changer vie na yo. Na yo ki par exemple ba konso ba ke ote Congo ata au Congo te Afrique et ça pauvre parce que binzambe kuna eleki mingi ba église pata na ba gouvernement bazo ba mbongo bona boy yango Afrique avancer nango te. Oui c'est vrai ma biloko na mibali na lobi eza pe ya solo ba église eza ebele na kati ya Afrique batabiso kota politique to banda kuna te ko to yebi ka ndenge ezalaka des années mbongo emona na raté pour na peuple tout monde appelle ba changement mingi mais siko biso mo kasi peuple ba basé belé kuna na mboka pour na ni to ko sala moi changement moko te na biso pe awa toza awa komba diaspora pour na nini depuis toza na mboka ba paya pour toza ka toujours ba paya ata tozo botama awa tozo bota ba na biso na Europe ba omona biso ka toujours ba paya parce que ba yebi ke biso na mboka na biso toza na stabilité. So na mboka na biso toza na stabilité pona ba on pe mo ba pesa biso respect ba do mona biso kwa batmo ya niveau assez alors que to bi bien que mboka na biso na richesse nyonso comme ils na nyonso to bien au bien mais malgré ça pays mo riche mais tout ma pays mo pauvre na mentalité ya bato pe eza pauvre mais na côté mosusu malgré na zo mona mabe de zo ya sipona mukili na zo mona malamu ebele na zo senga penda kolo ya bakoko na biso merci mingi parce que nazo mona pena changement ya bien ezo ya pona biso bato mingi bakomi ko lamuka bakomi ko comprendre surtout banda noir américain George Floyd akufi et ningisi mukile mingi bato ba bongo ya zamu taliboso ka kufi ke ba police ba bomi bongo biso na Congo awa ata mboka msina Afrique biso ko fara charge na banzala ba malaria oui to yebi nyoso wana ezape ya solo elate koyem ta kufi o kazaye mot mo important ki yangola ni sa mukile non ezande musala ya nzambe ninga mema makambu na ye ata ba ona système mindele batizaki George Floyd wana ona plan na bango na makambu bango ya politique etali biso te
me baza nzambe te nzambe pe na mopepe ya George Floyd nde makila na ye etangi nde mopepe na ye elungwe na mokili nga naza suki esprit na ye wana nzambe ye moko ayebaki pourquoi aprograma yango ke ye akufi George Floyd esprit na ye ndenge eningisa mokili parce que etouche biso nyonso ti na bongo eningisi biso tobike non ekoki ti awa tokoki so koaccepte yango lisusu te tokoki lisusu koaccepte yango lisusu te tozobotala babana na biso baparent nyonso balingaki so bana bango bakoli baza na futur moko ya kitoko parent moko te alingi bana bango bakola osala na kobanga ke nga mwana nga azokola kuna me est-ce que mwana mpe osenti mpena racisme na mboka wana soki biso na oyesoni bandeko na nga soki biso bayindo tomitie biso moko na valeur moko ya bien te na mokili oyo makambo nyonso tozala kaka na se na bandi ya kosepela mingi na ndenge nazomona ke bandeko mingi bakoma kosala effort ya kosangana po tosala mwa changement na biso aba diaspora tokomolinga kosangana po tosala mwa changement koyokana tokosala ndenge nini po tosungana eza deya kitoko eza deya bon exemple po tokobanda nde yango wana soki omoni ndeko no na moyindo azala africain te moto mangala ekipe te oyo azaka loposo ndenge moko na yo omoni ndeko na yo moyindo aza na balabala aza na besoin aide ye omoni ndeko na yo moyindo na balabala pesa ye mwa sourire pesa ye bonjour écoute eloko moko te po biso bakomi totala na aka on dirait non c'est pas bon nga naza na besoin na yo mpoza na besoin na nga soki tolakisi na libanda ke biso tosunganaka baomeka biso lisusu te vie eza na valeur te soki ozovivre on dirait prisonnier na mokili ya nzambe eza na sens moko te obango kokufa pourquoi nalobi te ke tokoma baterroriste non na balikambo wana te eza na sens moko te omoni ndeko na yo moyindo na supermarché aza soki 1 euro na osomba eloko problème tozo na 1 euro bakisala ye 1 euro esala eloko te po tosungana kaka tolakisa nde ke toza loyal toza soudé image na biso na libanda échanger babanda mpo kobanga biso bato moyindo comme communauté omoni ndeko na yo moyindo na balabala bazo atake epa bato mosusu sunga ye ya kokabula bitumba na protéger ndeko na obenga pa ndeko na misusu bayindo baya po baprotéger omoni bato bango nyonso bakokima bango moko bamakoki mpe basala yango bato babanga bango mpe mingi mais est-ce que pena marocain aleki biso bato moyindo makasi na ndimi te eza ndeke baza courageuse baza na kobanga te nalobi te nazoloba boyeki nazotindaka bato ke tokóma barebele moko boye tobanda kosala bitumba non nazoloba wana te nazoloba ndeke tozalaka nde pre ya makambo mosusu oyo ekoki koyela biso tozala makasi tozala soudé toyeba kosungana mpo tokochange mokili mpona biso tant oyo tozokende na dimension mosusu ya mokili donc soki oza kolamuka otelemi deja ozala futur na biso ezala yango bien mais soki ozaka ya miso kolala ozoki mpe makambo te nayebi te ndenge koomema nga naza na classe bot babengaka nini naza na nini wana batalaka futur te boye naza nango te oyo eza kaka makambo oyo nzambe ye moko ayebi totika mpe surtout na bareseau sociaux kopartageaka baimage moko ya be bandeko na biso moko oyo bazoswanaka wana mponaka basensasi eza na besoin moko te ezosunga biso te biso comme peuple bato moyindo partout toza na mbongo te en général toza pauvre malgré toza baressource na biso minene oyo ezosalaka mokili mobimba ezala toyebi yango très bien mais na réalité eza ke mbongo eza pouvoir toza na pouvoir moko te tochange makambo wana mpo tozwa pouvoir na maboko na biso esengi ke tokóma na mbongo siko ndenge tokoki kosala mpo tokóma na mbongo ebandi na ke kozwaka avobimisa mbongo na yo na biloko ya baétranger tala na liboso soki ndeko na yo moko akoki kotekela yo eloko wana te tosala babusiness ebele avoke esomba ta lipa epa soki bandibu peut-être ndeko na aza na France kuna par exemple ndeko na bino kuna mangala aza na boulangerie boke esomba mapepa na ye olingi osomba soki elamba mo peut-être ndeko na yo wana atekaka mpe bilamba moko ya bien boke esomba bilamba mpona epa na ye
So il peut monique oh ben bande on ba la ah ok ba congolais ne sans te kale ki cher africain le que ça va prix oh mais Gucci alors te que la t-shirt na 1000 € somba non what be différence il y a tête Gucci aka pe combo mutu est-ce que yimo kutu Gucci wana aka ilamba Gucci nee ala ta ngote Gucci ala te t-shirt moko simple no seka ben bita bazoba oh na zimo ilamba na chamo ba ngeli na komi ko na pena kitoko Gucci et na bambiongo prix pas 1000 €. Tala bino batu muni nyoso. Yeah. Et ngala ti Gucci Moschino, Versace, Hermès. Eza ba combo. Eza ma bete ko ngota bilamba kitoko. Mais quand même baka nango wana ke to ba peke ba combo wala to zola ta ke poto za tola ta bilamba eza kitoko na ndoto na biso. To yipe ko loka ba combo wana o ya biso mo bat ba yindo baso kriaka. La même énergie aux autres à 1000 € et pas Gucci, la même énergie paye sans qu'on discute dans des connards, ça peut prix par exemple 1000 €, moi que ça la qualité y a bien, on dit qu'on met ça dans Gucci d'ailleurs, faut tailler 1000 € na épée sans discussion, bon mon accord à tout changer, j'ai wana pouvoir et comme appelle les hommes la biso mo bat moyendo, pour la na histoire na biso la qui na richesse belé, tout ça na pouvoir parce que dans tambongo, mais na tango lelo ekomi ke biso mo nde foto yeba ndenge nini tozo bimisa mbongo na biso yo pola kosala ke mbongo na biso e bando circuler na nokara na kati na biso mo na communauté na biso po biso esala siko nini e matsa biso pesko pouvoir donc na mona kata na wana le kamenga ya osona na siko yangoyo na bino bandiko nanga. J'espère que na s'exprimer bien na lingala na makambu ona ngana na sana na mutu na nga na lengi na so na bino indo na lengi na fitu na biso échanger pona ngamo karaté mais pona biso ba yino partout oza na Afrique na Europe na Indie na Chine na Amérique italinga teskane mutu poso moyina linga zala eza droit na yo po mukilo eza ya biso nyonso biso bato mwindo tozali batali boso po tocheki makolo na mukili oyo donc tozana droit ya kotambola partout na mukili esika tozali. Merci na ndenge bosi sur temps koyoka nga na chaîne nanga Pamela's Lifestyle soki ozana likambo yebisanga ozana réaction na sujet o to uti koso na bino please feel free chano réaction na ba commentaire na yo na kotanga ngo na réagir pe matondo mingi lisusu ndenge boyokinga obosa ko aimer vidéo na ngate pour partager vidéo na ngate et j'espère à la prochaine. Merci mbote na bino nyonso. Bye. Bobo sanate vie ezaka kamoko mais ba chance pe esilaka. Pamela's Lifestyle.